mabe na malamu toyebi te so bamama na basali mabe ou basali malamu. Mais ndenge nazomona ti baleka na TV on a sait que déjà baluka coquette en colix po bayeba. Po anité bilo na bango ekomi so moni ba bimisongo na télé ba nesu bayeba c'est que ça va pas. C'est bilo na bango comité donc balingi banesu bayeba na bato batindela ba koli ba comprendre que ba koli na maboko na bango comité c'est un peu ça. Ce qui diffère de la phase de temps. Il y a se préparer pour les manzamba français. D'ailleurs, ça un peu vite fait parce que ma femme va pousser à ça pour que et qu'il y ait des pères n'a fallu pour pande à communément banzembo belé à français. Ça bon côté. Ça salon vite. Tant que bango so ba pesi bango ba yemba bongo ba kokate. On a ni oko yemba lo ka ferego. Ba kokate. En français. En français. C'est kokana ta mila chama ko linga te kande yo la chelo no kitoko boy trikono efona ko zwa ka ende non. Ngape na ngoke bujwa triko na ngapo na ba malili mais na luki kata ndenge na nga kolinga te kaka mambo nyoso na mukile kokanaka c'est pas bien. Yé déjà madame YouTube donc c'est le quoi ba vie comment kota na YouTube yo éviter soit ça les clips le ko bimi déjà ils en ont somme ouais ya bien le ko on vite fait Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozuwa banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozuwa banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta le gouverneur check. Culture d'excellence au rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre. Votre émission est faux perso, présentée par les vôtres, Amiral Chamalekin de la presse. Mesdames et messieurs, j'ai encore le réel plaisir aujourd'hui de recevoir parmi nos concerts Oyo, Basala Ramoussala bien Oyo. Bon, c'est plaît qu'il y a encore tout, mais partagez par rapport, vous le savez, l'actualité dominée par rapport à notre sœur Conquête. Oyo Asalaga théâtre Oyo binonios de partout boyebi comment ba rumeur circuler par rapport à Bakoli. Messieurs et dames, on va essayer de parler avec Laetitia Pilipili. Ça pique avec elle, on va vraiment détailler toutes les précisions par rapport à Bakoli Oye pe Azalara Moko Ayamba Bango do concert Oyo à partager avec artistes ou en général des comédiens autobénga bango autrement dit Batoma Boké Azala vraiment on va se parler avec elle par rapport aux actualités au boyebi des autres circuits les autres dominés. Les vraiment mesdames et messieurs, laissez-moi remercier notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous Gisolo Presse TV pour l'excellence du travail, sans oublier les profs Simbi Machine à montage ce beau comment la transition et qui trouve grâce à ce monsieur. Merci aussi à vous notre beau chef le vrai et le grand pétrolier Dallas JB Koumalo, un messier très puissant, très humble. Laissez-moi remercier tous mes partenaires qui me soutiennent vraiment de partout, de loin, de près. Il y a des gens qui sont là pour nous assister, vraiment nous rendre d'abord juste de façon sincère. Yakopé Sabamba, merci. Grand merci à vous, comme un messier très puissant, très humble. Evaris Abdallah qui me suit depuis Yessa, sans oublier Mansour Sidi, depuis Il Maurice et Wario Yamakasi Yafali Poupa. Merci aussi à vous, Omar Sidi Nakati, ya Nations Unies, précisément en Irak, pour tes soutiens. Wario aussi Yamakasi Yafali Poupa. Il y a des gens qui sont là pour soutenir l'artiste Yafali Poupa. Merci à mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple, à sauver. Je sais qu'il faut mouiller les sels uniques. Opérateur économique mauvais chico ma belle mais l'ami personnel de faire égaux là quand on a bateau fali n'a pas bateau faire. Merci aussi à vous maman Chou Natati la femme d'affaires depuis Paris. Merci pour notre soutien tout maman Belgique 2 maman Belgique 4 mon vieux Albert Mboyo tout ça la rende tout qui merci à vous les boss Zamboka les codes Zamboka mon vieux Willy Mouchen code Zamboka. Merci pour notre conseil, merci pour notre soutien, on est vraiment ensemble. Gisoloi fongola biso ba mon invité na biso spécial là au côté les bana palin tout le monde va kabile le Pilipil a bêté les bina ba tentation. Bonjour Laetitia Pilipil. Bonjour Amina Chamala, le king de la presse. Bonjour Naba fanatique Niaso Balina Laetitia Pilipil de la crème fraîcheur. Bonjour Nabino, donc tout ensemble quoi. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre, elle c'est Laetitia Pilipil Albani Kaka Malembe. Maluba Marambeyo kana oyo lobagi soloy aganga na été la clin spécial à vous Joe Mogamba depuis Paris oncle na biso moko donc merci pour na ba soutien, merci pour l'assistance, on est vraiment ensemble Joe Mogamba depuis Paris. Laetitia Pilipil te font ma parenthèse, nous le tout solo juste pour l'actualité to toucher ma mbouya
artiste faire gola to toucher marambo ya fali po to toucher ma production to le ya ko felo mide na ba banana o pe ba leka to bi fali pour pas quartier la tête ko faire gola pe aleka na kati ya quartier latin vraiment c'est un abisso conquête oyo asala musala bien o ba se plaît na musala sala ba nzonzi to sala ga na petite chose informé ba tina ki ekoli apé ça ba mama ba veuve depuis mois de décembre si je me trompe pas tous allez na fin à février ba maman ba su ba kona ba on te créé maman na polémique to là to la moto moni conférence de presse ba conférence sur ça qu'on a ba les ketchu na ba fenek ba sala ki wana ba maman ba sali trois de réponses ba cinq ba koli fait ba partager sur na biso qu'on depuis décembre apé si ba monter na part na yepé na sali monsieur pendant le ba mais to yebi que to su ba vidéo mo avec na poto il y a des gens qui ont dit que oui. Bref, bah, personne qui est collé à partager na ba maman na biso na apé si ba monter et moi par rapport à ça est-ce que à ça qui n'a pas raison ni à quoi qu'on garde un bon truc qui vrai à quoi peut se passer jusque là tout qui a fin février colis nano et commune na maboko moi fait vite au basel ben mission et ça lui bien té monsieur va me traiter mon ibi monsieur va me traiter ce que pili et moi par rapport à ça. Merci pour la parole na chamala pour na ngai nde balobaka nzamba zanzamba ba veve ya bato ba kelela ya bato bazanga elikia donc bato ngo wana nde nzamba tusha bango mitima po basunga bato ba kelela siko nzamba tusha mitima ya ba mama wana poto po basunga ba mama oyo ba veve bale kaki travers à coquette parce que bazaki na confiance na ye en fait eza mabe makasi art wana oyo asali siko ndeti babiloko wana ebele otiango wapi okenango wapi eza vraiment kitoko te donc voilà pour na ngana mona vraiment mabe makasi ba mama ba vive wana bana bato ba osunga bango te nzamba toucher motema mama moko akanisa bango siko batie confiance epa na yo mais olingo bizeka confiance pour na makambo ndeti ya mikie ndeti bilamba ndeti nini obebisi na relation c'est pas bien. Mais ngala na information za na ba émission mo wa sala ram alinga sangisa yango 8 ans à poparango okina image na sala katika filmer yango peut-être ko ba raison sali qui a traîné et soit un mois et demi si on peut le dire. Ah ouais na yebi est-ce que boyamba qui peut déjà boki ba raison na ye. Non c'est l'émission jusque là. Siko le problème c'est quoi fallait quoi ayamba ba maman ba kolo batinde koli na téléphone ameka ko expliquer bango. Ameka ko expliquer bango msuki yazoi tenter fois ça la boisson que ceci c'est là. Tu sais quoi zo yamba fond té puis biso peut te explication est bien té donc moi peut-être ko ta profondeur à mambango ezate sauf que ba maman ba veuve bango ka bango monde ba comme déclarer pour na ba biloko na bango siko pour na réputation par rapport à poids coquette pe akobo magara moto so ba biloko ngo ezali ou ndenga zo kanisa fo ya kangisa so sa bakisa a luka ba mama wana expliquer bango po sangonde zo panzana butaka internet nde sambusa na mamba miki so si vraiment biloko ngo ezé pas na a luka devoir bango pour mamba ngo leka bien c'est ça. Mais est-ce que oyo oko trouver comment na acte ba mama ba sande ba sangani bon est-ce que zaki na moyen musuté ba ko sala ke ba mima na télé to ba ke ko luka mwana bon parce que ba lo ba ke ko ketsa mwana bango mais gens qui dit ba mana ba sali mabende ba sangani ba tina caméra il fallait ba luka na coquette hors caméra ce coquette à mon entendre ba ko le on a TV par là tu veux dire quoi mabena malamu to yebité so ba mama na basali mabe ou basali malamu mais ndenge nazomona tibalika na TV on a c'est que déjà ba luka coquette en coulisses po ba yeba po anité bilo na bango komi so moni ba bimission na télé ba na so ba yeba c'est que ça va pas c'est bilo na bango comité on ba lingi ba na so ba yeba na ba bato ba tindela ba koli ba comprendre que bakoli na maboko na bango comité c'est un peu ça. Il y a des gens aussi qui disent que ils ont ba acteur comédien belé ba na sima ya mwana o ba pousser ba tsaki ba maman veut voir moral toujours ba ça le wana pour kaka ba kitsa coquette partout wana ba bi bolingo zate na monde ya ba comédien tout ça tu peux dire quoi est-ce qu'ils a pas ba raison oh ba mais pour ça ba maman na ba sala acte wana ya ko image pour ba déplorer acte au coquette ça. Je sais pas, na habité vraiment sur les causes partout bolingo za carte. Ata biso monde tout ça be monsieur be tout ça na bolingo te. Ata ba musicien bolingo za la teka partout. Mama on de comment au monde pena au lire na mutu mais so likamba mutu mako komi mutazui pasi boue ou problème de tabou. Na bato bolia na bomba comme otia somi somi. Donc maman comment okeka bongo. Ah ouais, bo yebite ke kenda bongo. Yonga conseil so koketa ota l'émission oyo mama pour na dignité na yo na ndenge peno zala. De bino bo mona de bino bo kanisara wana de bozaka grave na ndenge pena makambo ngo bino biloko mike bo ekichaka bato
aluka kaka bamama wana eza baconcert na ye ya batéâtre wana batie songi mpo na nga aluka kaka bakolo biloko batindela ye biloko adevoir bango biloko na bango c'est tout mpo ke na mambo milai te akokende mpe mama apousse raison moko boye na ye apesaki te mpo na raison intel mpo na boye me biloko na bino yango moto ebomama nango tu vois par là ekomokamwisa biso ya gens qui dit aussi bilamba mo bamoni ndeko na biso omaka alataki oyo eza parmi na kati ya bakoli oyo mama wana atindaki baveve bamoni bachemise bamoni bakete donc tout ça ekosala mwasoni komi ti kotouche baartiste garçon omar déjà libanga omar déjà na makambo bango alekaka bango alibanga ndimi na nga te ke babiloko moko boye eza ya ye bakokabela bango epe ayebaki te na kombo na ye so réellement bamoni ke biloko alati na ye bakakabeli alati na ye omar déjà ndenge aza wana na makambo balongola ye mpo omar déjà omoni boye akosotukela bachemise te banini te sans ke bakabela ye so bamoni ke bachemise bo bilamba ezalaka kaka moko ekokoka na elamba nde balobaka bino bolataka zandu biso tolataka poto na namona nanga muta poto tazwa elamba mabende basali ka ye komande eza te jini yango ka yango wana polo yango ka yango na namonga nde naboye namona na wana eloko spécial te ebank sa ekotaka malili namona te amso marka bachemise oyo bango batinda ko marka mpa aza nango c'est ça odimina bato nde tomare mpena na yango likoa elamba moko boye bolobake mare ndeti sikoyo bilo pakalo alata biloko ya mabanga pakalo alataka bia azalaka so azalaka sika sikoyo so bamoni ke veste moko ya lowa alati balobake veste wana mpe lowa alati na koliana ezalaki moto ekombuzoba koketi boma moto regle na bamama veve wana botisa mambo yo kutu na ndenga mambango bako bandolobela te boye taka biso batamende toza bempoli mutu na mutu osala banalise na ndenge na ye mpo na kombo na yo c'est pas bien vous comprenez voilà il y a des gens qui ont bien coquette na moyibi ba bien escroc moi si ya maman ya sans souci madame épouse ya sans souci pena bien ye moyibi ayembi kuna nzembo escroquerie moyibi kenda ka bongo eloko na bango ti taka ba informer bango ke to tindelaki bino biloko ekomi te depuis décembre parce que tokota déjà max et que nango ka moyibe ke mambo ebele yango wana na pesi coquette conseil si réellement ceux qui vraiment biloko yango ezali et puis il peut faire réagir soko otika pe batembele bo mote ke mise pe moyibe solo et qui a des pères donc faire réagir parce que biso ne soto sala mo internet to lala en internet ceux qui analysent eloko moko et ceux qui babani beze eloko moko bimi mutu ne sa comprendre que eloko mikolo ba lobela yango. J'espère que déjà yebi que ma maman on a basalaki be mission basala conférence de presse pour naie donc aboma moto ana ba relation naie yango te kaka ekosala ke baba ye pour na bakoli ou non en tout cas vraiment soigner place wana quoi attention ezaki ngana nyana soigner ngo qui est bien dans tout ça quel message que lancer na bato opena bazo marteler dossier au bazo finga coquette la rumeur zo bi manase ezana bande kono ba sala ni même sala bazo motiver ba mère wana ba ki na ngom so ba mère ba mamoto ba tika zana nga bilamba ba mère ba ko tika te o keno tso ko fo bazo ba bilamba na tout ces manque à morte entre ba ma veuve na moi na bango so to bien mo déjà so na bito lingana ezara pona sembla po to lingana te mambo abolingo to bandango kala to lingana ezana ngo ka sembla yango ba pasteur tout ta bote ya biso toza na bolingo tout sembla tokosa lelo ke mtu mwa leki bolo bana kokati bongo te mais kaye ok je suis pas ba maman na to mona ki penja ko apesi ku to marche chemise to tu vois kokati kaka a réagir kokati a réagir donc et ça l'a bien quoi kokati a réagir pour qu'il ait bien en fait. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes en direct, moi m'appelle monsieur Kotarabo, mais tout ce mode vibrait, veuillez vraiment nous excuser parce que Yubika m'appelle et Kotara. Dans mon émission, ça dira qu'il y a des gens qui sont là pour nous appeler, veuillez nous excuser. Pili, vraiment tout le clore na parenthèse à coquette. Votre mot de l'affaire par rapport à dossier Oyo, message nous qu'on lancé pour na Itzakimia ou coquette à cause la ligne pour na vraiment envoyer les cas. Ali roizo kenya ko finga yebo ko bebsele pe carrière parce qu'il y a des gens qui disent que bino bo mona ka carrière be baga so ba publier moto sexe lande ason meske o pe ya vol o ezape parmi ba verso ko kota e ko bebsele pe carrière na bato ba peke confesse na ba mibali nango ba ko baye donc conseil ngo dana lobakiti soko ota les messieurs vraiment aluka régler na ba maman na
ou abenga moko na bango a devoir bon babiloko na bango a s'excuser tant que mwana parce que ba maman wana pe bana batu te bakosunga bango nzamba toucher motema maman na poto mbongo ne pe ya pasi ba olela bon écrit ba malédiction ba malédiction to ye ba pena mamto sala elambe sila nango te ata so fongola kolon moni ke biloko tu na sepe nango neza biloko na yo te loko déjà so ye na biloko basi eloko deya so ye na kombo mutu pesaka mutu wana kanga mo bolamba ndeti nga na ye nangeloko espianga vertige na mokite mukolo oza nango tovandi mukolo ozwa oyo ebima mpe na tana olata kaka pena koli carton pena bomba bifongola opesa lelusia opesa na bufongola bwe omoni ba plan bien okanyo nyonso ye moko nga na bamasa na nga balusia mokuse de lix bamasta na ngai Patricia Shungo si ba Ami Sugar kiteti te to sa bamasa na nga ba nice kwa fili lakele bato nyonso bakapembe na la crème fraîche bayebi nga na motema pembe taka na motema malamu donc to bileti si ya mbongo na tindi $25 oyo ya Amiral Chamala pe na olongola 1 centime te ya yo emsu mutu wana aza koetudie yo wa mamba mike bilamba emsusu momusu akoba pe sombelanga lopango boye etongelaka ngai sikoyo yo daya na bilambo betize botie koma ti na makambo tongelanga sala batana bamibali nango so bando opesa confiance omonte ke confiance esila mpo na dignité na ye mpo na kilo ya kokete na ndenge makambo yango aboma aluka bamama na réglé na bango qui est propre. Voilà mesdames et messieurs pour la dignité na coquette faut ça un effort ya oboma kocha kimi apesa ba maman ba bilo na bango et ça la bango plaisir à toi parce que là ça va te créer aussi beaucoup de problèmes par malédiction quand bazo les na kombo na bongo et ça la vraiment pas si ça la sonne. J'espère que vous avez fille moko intelligente, vous en avez vraiment très bien éduqué. J'espère que Marambo et a bien payé. Jusque là tu n'as pas encore fait une émission. Ça l'effort au déployer parce que quand tu es là silence ou garder silence bon le bargain ils autres c'est comme si pendant que oui belo mo bonne ce ka soni ça l'émission droit des réponses expliquer écouter na maman na baza maman na yo au 5 pardon possible na bango c'est pour utiliser qui ressemble no pikaka zana bato penga la nek ba vidéo ya di maman baza na parler ba otinde le ko koli muso sala pour na à remettre na ma vidéo. Mesdames et messieurs to fermer parenthèse on peut pas passer ça pourtant to martelant passer les actualités faut changer ba idée par rapport à notre sœur conquête. Voilà mesdames et messieurs tout ça toujours dans les pili vous avez mon ou yamba artiste nyonso lelo to moment na monde ya média comme partager ba chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste ba mo là ba préférence na bango ya soutenir ba artiste to suis ba sous différence ti aux attaché de presse na aux la montro linga artiste mo mais le pour relaction na télé ces comportement là au monde on ndenge mama au monde on fait mes na gauche OK na gauche et qui na droite OK na droite nga déjà bateau déjà ba osala ngo ba mona ba osala bien nga siko na nani kambolo bate ndeti yo pour la kisa identité o la kisa nga na identité ndeti nga yebi ozamuta important piano siko ba mbona na ba télé na ba artiste nyonso na za attaché de presse à l'artiste et breton piano siko nde mpona ngai conception na nga na yebi ke yo za na breton attaché de presse et breton piano attaché de presse et breton piano ya jour ya manga na opeso ba différence ya aux attachés de presse artiste ba sala onde na o ba o mona ba sala wana ya baloyinge ndeti ba biso baloba ko to linga papa Hervé jo anenga na ngai na linga na ba miseni nyonso nga papa Kofi na nga papa Hervé na linga papa Fali héritier aussi Ibreton piano aussi na linga ke aller je te salue en passant na linga batutu ba sala musique bien. Le polo bani au monde journaliste mort pena ou peut sa position na yé parce qu'il y a beaucoup de gens bah il y a différence est-ce que les autres expliquer bah toute différence né yébeli aux attachés de presse na ko za la journaliste membre alingani ka artiste au monde là qui ça passe dans un intérêt quelqu'un pas artiste songolo mambangonde baby biso eto ya bana miketo tala belen kalema na ba TV aosala musala o sentir vraiment que aosala musala papa chéri koleka ozana papa chéri bien papa wera koleka ozana papa wera bien tous les musiciens tous les leaders ozana bango bien surtout comme na tana biso oyo et comme karake wakanga mana opona b'intérêt moko bo comprendre pona b'intérêt moko bo tena tpesa na position pas oyo emso voyage moko ya pour mi sa critique za raté emso voyage moko ya siko comme na ye ko osala musala maza fanatique musicien tel vous comprenez a comme na ko adorer musicien wana na bémission or que bato mususu baza balingaka yo mais baza ba fanatique musicien na ote directement ba obaye yo omoni
faut linga kaka bonne musique ozala en fait baba nini ozala mutu moko oza naître osala kaka musala boye vraiment comme osala babe mpo na ngai conseil na opesa bango basala kaka musala tozwaka exemple kaka ya bajournaliste na biso akandeti ya mami lela à sans frontière Paulin Mukendi aussi Hélène Kalema baba sans frontière Willy Kayembe oui donc au sentir que place nyonso podom nyonso ozala aotelema sikoyo eza na babiso toya na basima na bango na ba YouTube oyo po kenda oleka ta place musicien mo répéter bakoya kobeta ngai mpona nini déjà opesa identité na moko boye yo place okoya te po telema déjà place moko boye c'est pas bien, c'est pas vraiment bien. Et c'est une ligne sous-souté, biso ba chroniqueuse ba konfo to ndé to oleki na nini so pesa pour so pas montentel pour finir leader mo boy. Et comme journaliste zo finga musicien mo susu. Journaliste aux l'autre côté aux jouer micro au bando finga musicien mo boy. Musique ya passe. Ngana beti mo acoustique na ngaba njembo abatu mena. Passe nango. Faut te féliciter. Na bisi yo so mutabini si yo na mboko eza facilité. Ata ba rebo faut féliciter bango. Musique eza passe eza te olalo la mukina beta musique. Okomona te ba misenza mapambola bon parce que aux en a problème mo boye. Okinzembo mo bemba mo soulager. Bana sagesse mo mbe ute pa nzamba po yo utuno pa bino oyebino lote oleki fali wana. Fere wana. Nandeni biso msuto abe mpolia makasi me na za réserve so na loba likambu na tali nano na réserve na bi place on oleka te ngamona to beta acoustique na ngai pe mana ye ya banjembo abatu me ça va pas so mona ba fali ba papa Hervé ba papa Kofi ba wera ba jibe ba binisa mboka bakanga c'est pas facile donc ça bat mo yo féliciter. Vraiment, ça va encore féliciter, mesdames et messieurs. Elle, c'est Laetitia Pilipili. Il y a le Barney Karabou Malem, mais elle parle vraiment bien. Pilipili, franchement, tu continues il y a polémique qui est en lire entre Fali Poupa et Fergola. Depuis un certain temps, polémique n'a pas eu de ça qui met de l'aide de l'amour qui m'écolo et Mathilde, ils sont sur ma casse. Polémique à niveau moi, ça rentre. Comme dans l'accepte, oui. Oh, et puis, aram ta faire et comme système, bah structure, bah gaulois, bah variant. Et comme Tina va passer, bah on dit, bah on bien, bah variant. Ah bon? Allez oye kende sous ya polémique comme quoi on a JB mais bien sûr que comme raté polémique à ba concert l'artiste fait que la face produit des concerts où il raté les temps dans les 20 bah tu vas finir qui l'artiste fait que la pour la production azar na bureau ma bé faire go il n'est pas intelligent comment fait au signer contrat tous les arnaques tu as lu accepter et comment les mêmes gens en production le BTT bah tu vas traiter toujours bureau faire go là bazan à nouveauté tout ça quelle lecture que ça là pour nous Pilipili. Est-ce qu'il faut pas avoir ça likambo biso tozaka wana pona ko juger bato to e barate mutuna muto ebi mamuna zo sala ebi ndinga zo raison ndinga réfléchir pona eloko na ye et que vous avez contre ta monge pesa ki contre ta pena de signer de quand tu as fait les sports tu signer contrat au passer bato R et comment avant R on a vu concert ça tenir son c'est quoi tout ça yo za shuke banda papa va banda musique na ye banda musique na ye donc ba birone wana bazana concert bien PCT bien ba manager na ye wana bazana concert bien PCT ka pona erreur mukie o esalami yango bato comme lo baba n'importe quoi ils ont sensé oui pona ngeza erreur parce que même sous que manager ba yo kana ki boye pesi contre ba contre tapé na mamna so ezalaka et ko simba comme c'est plus ko simba te. Ça arrive. En fait, des côtes Fergo, les 20, ça veut dire très belle production, son qui toque au plein. C'est en dengue qui soin, batou bakoti, dégué, sali somo. En tout cas, félicitations à papa, on veut conseiller un pénal, bravo quoi. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui ne va pas entre Fergo et Moutadika, ou Autobaz, artiste. Comédien, comment appeler ce artiste musicien, c'est moi qui n'en ai pas pote, je bataille aux ongles, mais dans la mission, tout besoin un baisseur, bâtonnier qui se fait rigoler. Il parle toujours de mal pour faire rigoler. Et les gens vont comprendre qu'est-ce qu'il y a entre faire rigoler et l'artiste Moutalika, soit avec les sur le blog, moi, Kalato, Binarato, Yokarato, c'est pas la même. Quand on coupe, tu as biso to zeba miketo bando yoka. C'est beau, c'est quoi Kenda? C'est Kenda la photo. Ayashiko. Un ami qui va même na mamne te ndi bambutalika zupina na euro pesos. Mutadika susu nem na mamna ete yo die mene peka apa zo mutu azo peka makambo fere komaka bongo sokolo otake ka mutu mo boy mo bene bike mutu na otake na opusa na te me ngape kombo bimaka lisusu ndeti kombo ana na oyeba na ngulu ma je crois otangeli nga sule mutadika su ne bisio
Oh, elle est pas très fort. Aïe, mambo au salati. Oh, mon papa avait un bouteille de casse au bout, il est dans Tony. Quand c'est musique, ça va avoir musique, ça peut mailler, musique, ça peut environnement, musique, ça peut miller, tout là. On a le faire aux angles. Il y a musique, il y a papa va yemba mailler les atena milliers ma bé. Il y a une bouteille de casse au mailler le niveau de titre ni ya non ya musique, oh, musique ya mailler. Au niveau quoi, tanga quoi? Au bon papa va tanga, papa veut pas tanga. Ouais, pour la tanga. Siko to sandeni. Faut me comprendre maman sous que mambuta likazo wana kombo ezata yeba ni taze lo côté au luka diembe na kombo morobo c'est tout. Mais oui, ça soit ni lo côté. Allez, bonga nani. Yakala, biso to ba mambo ki lelo 2000. Ah ba Èvre. La position de tir beta fort baloy babina. Papa na koma mutu beba na poto nani. Bokechu. Bokechu. Ye mbuta likazo bini sa bato loka bokechu. Bokechu na bokechu mutu beba. Yo c'est le live direct. Oh bo bokechu mutu est bien te. Bo mutu bien papa pena responsable osa mambo bokechu. Siko bokechu wana bini sa biso bato ya somo. On est combattant bokechu. Koleka mbutali po mutu eza bien te malile chauffeur mutu koleka mbutali kaso siko na air tondo bela siko mbutali kaso ata yo mo pe na mirachama ndeti na air pe susu amona denile site amona ke ba wana musala nzambe ozo bila kilmabe sika nga makamne vous déjà les kaka batualité les to banozo amona mate suito faire rigolo we rabo maile kima bango mo bato si. Voilà, mesdames et messieurs, les Pilipili, Banega Malembe, c'est que ça voilà, nous sommes en direct sur Congo Victoire, mesdames et messieurs, tout ça toujours dans les Pilipili. À lire Oyo, Tomo Keneyango, il a fallu na faire gola Oyo, combien de niveau, pena ba journaliste, pena la samna, na ba kolut, na biso bana ba kombo banda musalo, kala ba 25 ans expérience, tant le lot talent ba kolut, pour ne pas citer le nom du genre, ba kolut, na bon respect toujours na bango. Kola ça peut ba préférence est-ce que ça va pour na mbongo pour ba voyage pour banda d'inspiration ça ba 30 ans de carrière ba voyager mais l'autre a bien coulé moi ça la télé comme ça na fallait la ça comme ça m'a fait la ça so qui ne m'a fallu pour peut fallu mais à son expérience il y a télé tout ça on peut dire quoi ba odiembela na bazo diembela na ba siksa bana na bangwa mikisoni Baudiembela na basiksi. Tondolanda tozo ba exemple pas na ba. Comprendre que fali na faire inde basimbi musique congolais. Basimbi monde entier fali na faire inde makambo musique na bango nde makambo. Parce que bango pe poka ba sa naturalité, yango moni bazo diembela ba ta bon confusion. Mais on comprend de même sous papa Hervé na papa fali basola na bango bien. Ya ba fan kare sa bato ba mitu passe pour rien. Les biso suga ko comprendre bongo leki fali yo. Fali amso atala bazo sika ta ba malanda ngulo. On a lisu mamba olanda ba mamba bato te na boyango. Nga pena sa likambu na nga na bunda mam na ngai bato balanda ba mamba bato balobela penga c'est tout. Puis la Mikolo to komika ba système komika ya nzembo ya français. Depuis fallait pour pas depuis un temps après si biso ba chercher français. C'est comme si il y a tous les artistes vraiment comme même en français. L'artiste de Fergo Lazabel est bien dans studio album Harmonie Obima. Ils en a banzembo au PC en français. Il y a une extrêmement beau ils circuler sur les réseaux sociaux Fergo la chanter une partie où ils en a ba gaffe monto bâti comment ça la moi sonne. Est-ce que je t'en talent Théâtre star tu baba ndo contrôler bo pas star sonia ni. Wera kutu ba posta e ba kenda wera lo ba français mabe azaka wera. Na utala su ya fali ya wakala mingi te alobaki soki nini o fali mutu akoka na mukili azate mutu eza aleri ya makila bana wenge test eza bongo kaka toni letisa pilipili di kaka ya bato mutu na sasala berere papa nga pe na tali na yebi na nga te so nzemba ngo ayembi bien mabe me na tala ka vite fait ka ndongo yo mona wana bato nde batyo azoyemba mabe tu bato bazoseka voilà muna sasala berere qui diffère la phase temps il y a se préparer pour les mazemba français ndia salon un peu vite fait parce que ba fane ba pousser à salon pour que et qu'il ne des pères n'a fallu pour pande ay communément banzembo belé à français ça bon te comment on a papa veut wazara poser oui ça ça les cambonais so azara na temps il y a tour à salon vite fait au moins il peut mon remarquer te tu as remarqué l'autre bah c'est vraiment be faire gola lobaka akoyemba ba featuring d'abord or ça la tiza isa
état ya ba esprit ya bato ba faible ba sala ba fitting pour na ba meka ko sansa ba force ba kena l'avant ba serment même so ebi ba serment faire le ba ya ko sa fitting était na on ko kita salon na ba 2030 mais cette fois-ci dans ba fitting on sali cette fois-ci mbi banzimba français il y a des gens qui disent faire go là à sali yango moi précis yango banzimba ngo izande ti moi ki ba par rapport banzimba yemba bien na lingala musique elle quoi casting ba théâtre et puis déjà que place au son na tshi la bisala obeta nguda da so na tshi pakalowe ke somo aso na tshi ya Charlie ke somo si le papa veut par rapport à banzembo alinga sala wana a comprendre que aso na mbona David ke ka makambo a persona beta on Beyoncé ke somo na maître Gims si que tout muta papa veut depuis kala quoi donc ils ont aucun normal. On se réserve comment Laetitia? On se bien temps? Comment? On a besoin normal. Oyo so le bika mo changerat. C'est que pour nous aller ka salon que c'est bébé na moi. Ataso biboye, ataso mamba papa fali awa na moni ke za normal na loba normal. Moi je pas le temps ça banalise ma bena malamu non. Bango mo ba eba mamba osala. Elo ba oyemba njemo pona public mo bimba ba ebi ke bisonde na ba polémique to kilinga to ke nango bon pour okitcha mo. Yo mamu sebe ko ma yo linga faire makasi. Non. Même pas. Yo yibite ba serment faire gola na bandela lo ba ke uya osa fitringité. Chamala na répondre yo. Okolo ba pe likambo okolo ba pe likambo mais yo moko yo sali réflexion na yo moni kete. Place au faux boy. Na ba casting ya bongo ko raisonner na yemba njembo bo inde batekela bango ma comprendre que faut voir maître Gims sekota. Bo bato bazo ba faire gola azui tenter au papa pa banzimba français salon vite. Tante bango so ba pesi bango ba yemba bongo ba okokate. Onani oko yemba lo faire go. Ba okokate. En français. Bango peka bato ba lo ba bongo ba okoka peka ate. Autant de concert fallait pour pas mettre na Côte d'Ivoire, na Cameroun. T'es na juta en talaté, na juta en talaté. Peu de 8 chansons en français. Ah bravo na fois. Manga pe na ki surpris na yo surtout ka banzimba sino ki afale mbi kuna. Na yo ki longa ko nzembo pe nyoso ezalaka ya fali. Tout ça sur yango yo ça la fait bien sur que l'artiste fait ko la parole na banzimba bon en français ça la bien de te comparer bango hein. Ne se kokana thème la chama ko linga te kande yo la chelo no kitoko boy trikono efona ko zwa ka ende non. Ngape na ko ke zwa trikono nga pona ba malili mais na luki kata ndenge nanga ko linga te kaka mambu nyoso na mukile kokana c'est pas bien. Fa pas fallu déjà bravo quoi. Ne déjà monique mais concert les cas qui bien bravo voilà. L'artiste a fallu pour pas production c'est produit na Cameroun moi à la rare stand by aux hommes peut habiter tourne la boîte à côté de la boîte on a bâti les nzembo tout j'ai créé maman la polémique il y a des gens qui disent oh bagola ba community na Côte d'Ivoire Patrick fallait pour pas habiter nzembo faire tout j'ai tu avais vu ça aussi c'est quoi fallait pour pas me Côte d'Ivoire abotama kuna te abotama na Congo aussi ko et comme bata Côte d'Ivoire Patrick fallait donc fallait pour nzembo faire voilà tout j'ai donc Côte d'Ivoire mobimba foka fallait ba mission sauter non tu as vu que artiste soit côté dans boîte pendant 10 minutes moi ba beta ka banzimbo artiste on a après beaucoup changé non mais na ministre artiste à côté celle entraîneur vendre on aura présence si artiste je bien noté on a sur aussi ba DJ tout je bien noté na yebi mais on a sur aussi ba DJ ngane na bangi po bi na Côte d'Ivoire ba desi po ba beti nzemba fi on a tout na soya botama qui dessus de quoi Arafat obi on est à Côte d'Ivoire ba c'est pelek na acte ba DJ ba bato bazaki na kata boîte wana nde so yo munonde DJ Salima beti Salima be normalement so mukolo nzembo mo ko foko beta no ba nzembo ni pono ner na quoi wande DJ on gafi quoi ba mikolo mutna Karine Mokonzi aza olala actualité zate boza olala fort idole non te Karine Mokonzi ana auto salela abeda chou taka abeda jozo beta te na sali clip te yé déjà madame YouTube donc c'est le quoi ba vie comment compte na YouTube yo éviter so sali clip le ko bimi déjà ils en ont somme quoi ouais ya bien le ko no ko vite fait mais ça fait quelle lecture sur ça la musique na biso ali roto kende na yango ya polémique ou ya niveau est-ce que ça fait et parmi ba nzelo ko tombe la musique polémique na biso ya kin est-ce que ko permet et songa ba artiste na biso ba kende en enfant tous à la rap pour na ba passer mo inutile polémique on a déjà bango moko déjà ba progresser na mamna bango ba osala biso nde to ma ba l'échec yo ça ba analyse wa sali goto atengami
biso kozwa ntango osala baanalyse wana bango déjà baza kokoavance omoni bato baoloba fere ayembi bien te gafe na français fere obeta baconcert akafu bomona fere osa mambo ya badanger fali pupa aussi omoteke biso moto tootika na balesheke ya buzoba miziki mpe sans polémique ezwa te foka mwa batianime ezala po ekeka bien quoi voilà batira aimé ça la musique qui est bien laisse pilipili l'artiste depuis Pumba Nuance autour de l'album Stabilité tu as eu le temps aussi il y a eu l'album Stabilité depuis Pumba Nuance tout ça na moi choix et titre moi c'est pas non jour une gars il y a surtout officiel à mon aguiotin nazaki te mais nazaki au courant DJ Love le maire de Paris depuis Paris atindelaki nga eloko yango me nayoki yango mpena bien te ezaka vite fait atindelaki yango je crois na audio nzembo déplique yango ebeti bien DJ Love atindaki yango donc fo nazwa ntango oyoka yango bien quoi ena nazwi tante tembe na tembe yango eza kafua DJ Love atindelaki nga me fo nazwa ntango ouais. Voilà mesdames et messieurs, vraiment tout comme d'akushite na biso na invité na biso Laetitia Pilipili sapé qui tous année au fi olbane toujours malembe olba marambo c'est pel sabato batala biso sur Congo Victoire Télévision. Un tout mo chite na biso na Pilipili na biso za marambo belé lelo oyo nziki komi nango partager Robino Mundi pembeni ya Fally Ipupa batayebi na ke wi alaksa ba performance sans alana Fally Ipupa de Pumba nya salaksa batuna salana faire système mono onde bon on peut faire babunda na bango ba homo so odiembela njo mi disque a ketiki la fait andinga ma la postarate Robino peka Fally faire kara ba sema ko to Robino mo ba clash na faire oui agafaka déjà des cas mambo ko mo ke ga bon ndeti ngana oloba nini ba mo ba mambo osala ouais ni mambo osala quoi mona te nani Fabrice yebena leader à solo yazani na mutu te ya maestro Fabrice quand on bani bat baloba depuis maestro asenga l'artiste Fally Ipupa pardon akita Fabrice akoma mahamne koma ozanga boye ko bani comment va salaka agafela l'artiste Fally Ipupa après osenga ma pardon na télé et depuis là c'est là bilom c'est un peu polémique so c'est là na évité mais bilom c'est un peu polémique faut ils alara quoi pour qui est bien oui ça titre animal brand là qui est bien ce qu'on t'es na juste en commentaire pile voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission c'est votre mot de la fin le programme yo tout chité non pour ah oui ba programme nanga na kana ba coffrage naka osa ba colis ko préparer ba biloko nanga bientôt pour on s'appelle ça ba fanatique nanga nyasa donc j'espère que tous ensemble nous avons vraiment envie de kolobater mais tellement appel na yoka na ko négliger te en mon habito ça l'analyse loko dédicace à vite fait ba tomber ba kabate webi nga baina obwa bato donc na baina ngai zoe mutombo noko jo mugamba ya bajo babi batne so bolinga Laetitia Pilipili la crème fraîche Pilipili na bino yeyo donc tous ensemble na bino DJ Love le maire de Paris Olga Mbambi joyeux anniversaire à toi Yaya Olga Mbambi depuis Angola ukonjaka belo quoi la patrona DJ Fabio aussi ba gros coucou na bino nyonso Bénédicte Umba. Voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vraiment, si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre équipe technique qui travaille au four et au moulin. Merci à vous qui sont là au Presse TV pour l'excellence du travail, sans oublier les profs, au Asimbi, machine à montage. Merci aussi à ma concierge Maïbé, les gros bébés de la presse, la fille d'Orange. Merci aussi à vous, notre boss chef le vrai. Et les grands pétroliers Dallas HB Koumalotin, mais c'est très puissant, très humble. Merci à tous mes partenaires qui me suivent de partout, les loin, les près. Merci à vous, Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA. Merci aussi à Mansour aussi d'Île Maurice, à Wario Makassi, à Fally Ipupa. Merci aussi à vous,
Omar ici na kati ya Nations Unies précisément na Irak Warion ya makasi ya fali pour pas merci à mon vieux Odilo Mampouya boutique. Exemple à suivre. Zéro Fénéa, archevêque le Bobo, mon vieux. Moussala, toujours on est ensemble avec vous. Le 7 énique. Opérateur économique, mon côté train en Afrique centrale, là, mauvais Chico. Ma belle maman, la même personne de Ferrego, la Jude de Nias, ma Belgique 2, ma Belgique 4, un expert de conseil pour clore. Maman, je suis Natati, la vos femme d'affaires depuis Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banyuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banyuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta hein, le gouverneur check